Ok mboka mobo ok kuta photo mobile pas bala za na bana na ba moi si na bana na ndako chose vraie mais kotala madame Belleville boye obi stozoe baté madame Belleville teli mimika bon poison to ndenge ni po modèle mimika bon la bon to éviter madame solo ça fait ça les gars passe Belleville madame Belleville azade donc asale lo mabe mais azo seka. Vous avez des doublements? Vous avez qui? Nga? Yo na Katanako. Yo na Kishasa. Yo. Isa yo Serge? Est-ce que Isa yo? Isa yo? Isa yo? Quand on a mis la main dans le sac. Hop, Alliance. Au Mongolie. Et c'est un costume encore. Na place où on a ce madame Belva bomi mimika bon à celle ma bé. Papa c'est to songa mucho parce qu'il a raison de pèse ma mabe. Si mucho ba abane koloba c'est que mucho parce qu'il a raison que papa c'est azaki mabe. Mimi obi en tout cas il faut toujours leçon. Il faut vraiment qu'on soit raison. Ce qui te zone tu kota la skinny pendant que sida est circulé. Quand tu as fait maintenant skinny. Maintenant on est sur la maîtrise auto moni sous ko to zo e batla mo bomi c'est que ça madame Belleville. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a? Mimi? 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 Oh là. Qu'est-ce? Assis-toi d'abord. Assis-toi d'abord. Mimi? Oh. Mimi? 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 Mimi, qu'est-ce qu'il y a? Mimi? 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 Et likambo na ménopause. Nazo ebisa yo. Mata pepe aluka makambo pepe wa nini? Oh biga o mère. A tout bordure te ma picole de bordure. Pour prince elle ici sauter. Makada mele kaka vert wa. Au moins ma bordure va tchana prince. Madame Beva Lomoli. Nzele zana ezo yeba te neza débat. Ezo et pour te jarrette. Batako to ba lekana elo batako parce qu'on a mis au bordure wana ezate. Mitu kezaka na trouble mo comme. Ezo yeba na te. Non yebisu. Maintenant on comprendre nini ménopause wana. Madame Belva t'a combat moutouté. Mais épiqué batou, total est suicide là. Et suicide là coûté mais suis batou assis là. Et suis les li batou assis là. Na problème mais suis les li aussi là. Et suis Thérèsia et suis à Gabi. Yango ménopause so za mobilité. Obi ntoke ma attention. Maman mutoko soulagement azate maman yo kanti ba Thérèsia. Bakola na coussin. Bakola mukana coussin. Yo kati bango mitema na bango yoka mitema sorate. Pose bonga hausa na mubali. A occuper ngo. Ana ménopause mais ana mutu moko occuper ménopause. C'est ça. Ménopause ça mobali c'est la colère. Colère. Tu go ménopause. Ménopause bonga hausa. Ite mesala bango pasi. Yana kosote. Ozomona mutu lokwa ya gabe azotala kana kie poto. Bazwinga te. Si la mi teki ndenge nyonso. Ya tika. Tolo bala muntu. Mutabaya kate azananu.
ya gabi azananu 50 na ndambo asala ngote ndeni Teresa kota mukola ya Gabriel akoluka mwa bana naye oya gabi ba garçon aboke la contact faire entrer moi à la maison bazana banane ba garçon ya gabi ka melisi ko ina suka nga zui contact rentre moi à la maison bazana posa batu wana yango moni suko bayoka attention bamona Bellevue aza ngebu kitoko siko baoluka bayeba méthode nini au moins mwasi azomérite boye aonuna te tioko te mwindo ka ya ngolo sante kitoko makambo nyonso tout bien il faut baluka bayeba ozomona ntango siko Bellevue abeti bango eloko moko boye abeti kutu mama top mama akotalise bosangani bakenda buwawa mama top dinana excellence namoni mpe mutuka dinana namoni ya Bellevue baza babino nyonso bana bakenda wawa mama honorable mama excellence ako mikolo mama alongolaka soni makambo sifa te batingakangana na munoko ato wana redio familiale ezalaka nini yango mama babengaka yo batingaka yo bainformaka yo ezalaka nini information oyo ningo opesa biso oyo nanko biso toyebi yango te mais yo so oyebi yango ezalaka nini na yo eloko nini ezalaka na yo soka na ntango osala examen de conscience omizongisi nani otali elo nini nasalaka mabe nini nasala malamu yo omonaka avo banda koganga makambo ya bato non oyeka koza information mpo kende yo bala ti so beta atolo bala mokolo ebala eyebana te bainvitation ya bato bamona te place fete ezalaki eyebanaka te mais opanza sango bala mama zela kaka nomufele kozwa na voice tozalaka bien dinana ozalaka montre boye mpo na nini tovandaka tomelaka ngai namoni bajipa bana baye libala yango likambo te maître asalaka apesaka demi kazi ya masanga wi eza libala po ntango basentaka ngai bayaka kotika ngai kuna bapotoka okendaka bakoma bongo Sarah pardon zelaka ambassade benga oyo ya Londres King mama yeba mama ya biso makasi ko olongwe koteka masanga okomi consul po yebaki opesa soki visa soki nini jour oyo mais comment yo okotaka na bavie privé ya bato yo mutu namonaka bio komi na caractère ya Bellevue non nalinga moto akotanga ta famille nanga te soko ye oza na posa kosoa na mama kolia komela omeli okei mais kokota bavie privé na biso na lingi te mama kende tozana réunion ozomilanga ta lobi kende message rolando na voice est-ce que tali biso alobi na bato ne moto akorépondre sila seka yebi ke libanga oyo eza yanga siko pourquoi bino baterese bayaga bibokoti makambo ya ménopause oyo bozwa mpe mibali tro bokovanda te abakati de age abale yaya akata age te etali biso te biso tozaka na ménopause siko ménopause madame Bellevue bon wana toleka na mpesa yango tolobi lelo ababika madame Bellevue la Bellevue sila bala wapi papa na sila abala wapi mundibu abato aloba basenga bakanga photo akama nde bapibia ye sila babalela wapi mamela masanga basomba ba uniforme lobila makute kota mai te komo pasuka uniforme basaki pona libala sila mwasa bwaka amiteki partout ateki ya mupende libanda ya coupe ateki ya jupe ateki ya robe mipende ngalula milangi me bazwa sila te mutu otula sila otula tina age akomi nango 40 soki se nini abi 48 awito ntimi na 48 sila ta mutu ata aza te ozomona sila oke tula makasi boye na lisolo ya ménopause kute kana mekanga ete ekangi ye nene nayebi soza hypocrite na fingi Bellevue penda mabe otaki badika wana mida na eloko ofinga Bellevue mabe te omoni mida eloko banda osali bongo yaki tension si Christian Sugar banda okota poto te adepense trop mpona Sugar elelo okomona nde na miso naza kozala bisa
akida poto abetanga insulté rankine siliti akomi vienne nga poto ya Londres anio kwa mina ndia France koluka poto mais na mincho mida o changer maloba mida ba nanga la ki ba 23h00 na TV ça ngo li souté parce que Christian Sugar ça y est oh non loba na yo te mida to solo ngo vraiment vérité ba meloman ba olanda biso mida finga belve na ni en soi boy valeur au belvaza nango mida nango te toke na logique des choses to so lango vrai valeur au belvaza nango mida nango te mida na monopole te liboso belvi baba na ko box asile pa madilu yazo matalikola podium sile ba no zoete ye madilu ana futele nda ko sile ba no vanda chez les parents ngam na tindi fi na mimia na yo lo babongo te na ada sa même ça pas David Mumbele siko yanga ni na kati wana yanga ni na kati wana so na lobi ke sile na mbanda bo bana ulanga na tile ki mwasa madilu to no vérité mbanda ye wana ye siko yanga ni na kati utabo chiko changa mala lezi ngate mna bengi mimia na ko lubaki abazaki ba mbanda na madilu ngate ye moko ye ngape na ke luka na yete na yebaki etongo na yakite osomona en tout cas miss le robo kanga mbanda sila wala bino ne bokindo mais ba loko ba lobe bino na sila bodo sandeli po matiga za yini mobali pe ya sila yona sila bodo sandeli ike ozalaki mbanda ya sila bino na sila bodo sandeli po matiga za yini mobali pe ya sila yona sila bodo sandeli tokutana na bombanda te tokutana na matanga beaucoup de matanga jour madira kufi na stade de martyr sila ye yoko ye na mwana ba onyoso boka ye bana nga ba onyoso ni de sala ke madilo akufi d'abord madilo akufi écoutez la wak parce que batumi bano baraki écouter un hôtel osafina mobali misusu na hôtel kuna babega waki mobali na yo écoutez le wak de solo ya camarade na nga ya ba pexera bibo et si tolo balelo ke yona sila musolo la kate likolo ya madilo nga sa wombanda na mtu te nga azalaki na ye na sa wombanda na mtu te nayebi te so esila bayebaki bamonanga bayebaki ke non mwasi oyo vie azalaka na ye na minute oyo eza ye même so azobeta concert plutôt na répétition na ye na podium na likolo ya podium nga na ndo aza na kiti likolo ya podium na vandi tu batateatre bando ya bando mona ke non copine na je wana nazwaka vraiment tenter affronter bambanda etu mutu na respectaka mama bia nde natikala ko affronter teke na mso abengi po ndo benganga na omona pe téléphone non ça ni ye grand prêtre mère mais ba o temba tikali ba nakoba ba makangu lokwa nga nazona nga tan olandela monte est-ce que sala ndenge nini merci Michel Kobi o sala ndenge nini ya kubimana ba musicien nyonso ya wenge BCBG nyonso presque ba musicien nyonso JB bazali mibali na yoti est-ce que ba ngoni su mibali na o no ba musicien nyonso so madila tika semence madila tika semence ro na nzoto na yo ka ndengo lobi ndenga pe na yoka nde papa va ba tika eloko tika na ko négliger peut-être il faut na yeba d'abord pour votre information monsieur sabiso na za mobile no ka ndengo zo kanda kuna benganyo obengana nga comment eza vraie histoire à vinanga na za hypocrite te kombo na ngeza ozalaki mbanda azoyi ba yebi eloko yemba nze munene bongo bia ngana lingi yo boni yo komi kopeza nga pasana vi tokana kinga tokana komi yo sakana na papa atali sa biso ka ke mama biso amoko omuna yoka komona nga dialwe papa nzambe nazanga Leticia mwana nanga nazanga bia molonga ni ngai famille mobimba sima nanga pesa nga moto ya loboko ya mobali bia nanga mote baboka yete na yebisi mama na oloba na yo natame baboka yete baboka yete bon yana bina ajuana ana na papa na yaye na papa ozomona siko lelo yebisa nga za 48 ans elonga makasi ya sila wana sila na 48 ans kotika ba jeko kotike elonga sila 48 ya elongi wana ba archive zongi ateta kala talelonga Bellevue nde ya mwana 12 ans talelonga sila babi pe Bellevue azokata ba age pa bale kaka ton Jimmy
Belva ta bana 32 ans tondima ka pe longeza ya ba miki. So si la tselunga acha lunga 30 mois ndi bat bo bambe mabanga ngelo. Elonga ezelonga ya ba 40 te, ezelonga ba 52 ans 53 ans. Olunga si les ya kopola. Ridi si de sana kingo. Baride kenda bat na bilongi me beti si na kingo lo kwa Teresa. Na bite onde baba ta jouer équipe moko tondeni ba famille. Mo ko wanga na age ndamba bimsa ba na poasa ba mikolo. O Teresa bi yera be vi baza ba poepe. Ba poepe ba kuna de Sodome Gomorrhe kuna na famille bota Sodome Gomorrhe. Ya. Sodome Gomorrhe za famille bota oui to accepter Teresa ba benga daddy. Ba benga nani? Ba bana benga daddy poane. Teresa ba benga daddy. Oh. Ya yebe loko te. Aguta te. Acha musapi te. Ba benga daddy ndeni. Oh. Sika bo. Ya na biso. Ouais, merci Banzo Tarabiso na j'aime TV officiel ya Emoko ya Glody. Mouvement donc madame depuis France Pambotono et Belé Babi la patronne la chaîne Nabiso GM TV officiel. Merci à mon cordon Adida Lumumba donc Pambotono et Belé débat derrière la caméra et pourquoi pas Sylvie Bondo Motema Papa Dodo Kokele Mena depuis les États-Unis d'Amérique donc mon partenaire à vie et pourquoi pas maman Vikito Vunda na na tate na ole na nani ma Vikito Vunda mon partenaire en vie ya Willy Michel code monda za kamoko pourquoi pas maman Sakina et maman Mami Tadina Mambotono et Belé famille bota ya Sircio Abijina Mabia la Mambotono et Belé ya zang sa commentaire té na émission na biso surtout ya batu ya famille bota balobi do bota biso l'émission boke le père kalaté boke le la film na biso bientôt là ezo banda a nazana Bianca Nzanga mon ami de tous les temps donc Bianca Nzanga moko do soko ko fungana Bianca Nzanga et Bianca Nzanga joyeux anniversaire d'abord. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mamoulouba, merci vraiment kokantanga iso na mkola lelo. Merci na ba meloman tout famille du Bota Mobimba na yemoko autorité morale. Belinda Kandi Poutine de l'écriture, maman Moro Tarai Goshi VIP international, la reine mère. Et boni basanga film na biso vraiment maîtrise yangwani za na bela production donc nous consommons. Merci beaucoup na la maman chérie, merci na ya Sylvine Jolie, merci na maman Claudine Bokatola, maman Chantal Mukendi, maman José Lusadisu, maman Germaine Bidi, maman Germaine Makese, maman Niba Super, maman Ningo Yamputu, merci beaucoup na maman Niba Super, maman Ningo Yamputu, merci à Mamita Dina de Belgique, Toé Lona Motote, merci na maman Sakina et maman Vicky Tavund, oh Binongota Vund, Binongota Mamuna we Lona Motote, wana partenaire à Batu ya Mamoulouba privé, et merci na Duchesse Evelyne Tunani, et merci na maman Isabelle, Babi wana vraiment donc base. Aux motos passés, au moins maman Gina m'a bien à mon pandi. En tout cas, ma question est yo, bien nous. Bon, non, santé de nini. Oui, santé peut perdre. N'angolo nzambe nzambalo la zo bomba. Dieu fait grâce, ça va vraiment. Donc, yo bika moi ba loka mike mais biso to abana nzambe nzamba permettre te ba ne ba vanda na ndako jamais pas binga mona tata nga mona mama. Donc on a kiti te fona za toujours debout soda makasi donc ba Bianca Nzanga na film ya biso ndenge zo kende to zo mona déjà o madame Belvé zo sala kuna somo en tout cas au monde ba biloko madame Belvé sala na film oyo maîtrise oyo na loba na yo
chose vraie, Arto papa Serge Asali, mobile oyebi ki aza na voyage, ok mboka mobo, ok kuta photo mobile pa bala aza na bana na mwasi na bana na ndako, chose vraie. Mais kotala madame Belleville boye obi tozoyeba te madame Belleville ateli mimika bongo poison to ndenge nini po modèle mimika bongo olela bongo toyebi te madame solo azopesa esalika mpasi Belleville madame Belleville aza donc asali eloko mabe mais azoseka na place wana so madame Belleville abomi mimika bongo asali mabe papa surtout songa muchopa azalaki na raison ndondo opesa ide mabe ti muchopa abandaki koloba seki muchopa azalaki na raison ke papa Serge azalaki mabe mimi obi en tout cas il faut tozwa leçon il faut vraiment kozwa raison soki tozongi toti kotala skini tala ndenge sida ecircule na kati ya filme yazo skini maintenant toyesu na maître ya tomoni lisusu ko tozoyeba ti bamobomiseki eza madame Belleville e likambo na ménopause nazoyebisa yo mata pepe alukaki makambo mpe po anini obika mère a tuti bordure te ma pikoli nde bordure po prince ye lisusu te makadam elekaka vert wa au moins ba bordure acha na prince te madame Belleville longoli nzela eza donc ezoyebana te nezaka deba ezo eprotégaka ti batako to baleka na elo batako na sikona mito bordure wana eza te mituka ezaka na trouble moko ezoyebana te noyebisu mais nga na comprendre nini ménopause wana madame Belleville atangi komba mutu te mais epiqué bato total esui sila kutu te mais esui bato asila esueleli bato asila bamisueleli yango sila esui Teresia esui ya Gabi yango ménopause so oza mobali te obi nzoki materatation mama mutu akosoulagement aza te mama yoka nti baTeresia bakola na coussin bakolamuka na coussin yoka ti bango mitema na bango yoka mitema eswaka te mitema esalaka bango pasi ya na koso te ozomona mutu lokola ya Gabi azotalaka na kie poto bazwinga te sila miteki ndenge nyonso ya tika tolobela mutu abayaka te aza nanu ya Gabi aza nanu senganti na ndambo asala yango te ndeni Teresa kota mukola ya Gabriel akoluka mwa bana na ye oya Gabi bagarçon abwakela contact faire entrer moi à la maison bazala na banani bagarçon ya Gabi azalaka melisinko na suka nanga azwi contact rentre moi à la maison baza na posa bato wana yango moni siko bayokaka tension bamona Belleville aza ngebu kitoko siko baoluka bayeba méthode nini au moins mwasi azomérite boye aonuna te tioko te mwindo ka ya ngolo sante kitoko makambo nyonso tout bien il faut baluka bayeba ozomona ntango siko Belleville abeti bango eloko moko boye abeti kutu mama top abene eza filme nde ezalaka koma top ya filme yango moni mamo international alobi Belleville afingi mutu te eza na kata scène pourquoi bino bolata yango boye mama tension loko angi achange maloba anga bongola te kobongola na ete pa azaleka bakoka mais ye na mida place eza ya vérité balobaka vérité babombaka te balobaka vérité ozomona sikoto bavandi batali mambo babi te oyo eza nini te oyo eza libanga te oyo eza na kati ya scène awa mimika bongo alobi lomo wana ti alobi mwasi ali deuxième bureau ya swag azalaka te boye na bo toloba ya chrétien nani alobi nani aloba na bato na ye etali biso te econcerne nani eya makambo na biso te ye moko ayebi mutu nini bazoa na video mais ese dependama akati yango mpasala mimika bongo polémique ese toya te biso tolobaka likambo na biso ya ménopause esui Teresa na ya Gabi na ndenge moko boye eske ya na ekoko soya ya problème ni po eza pe filme ya bango pe te eza filme oyo eza na kati ya famille Bota ya filme bango te ya filme ya kati ya famille Bota mais ye pas aza tout autour ya ménopause ce qui fait mal ménopause
ya na otala ke naza mbali te nazo nyokwama na luki ba chapele ba kei bazo mona ka mubange na luki ba na Ernest Tumba ba mona ka mukolo ba fâché kalombo bango na ba kena bango so akoluka génération atali pe je respire de asila zoa siko naza na muto kolala na ete attention je respire wapi okamoko watati oyepe asasi bango on tourne tout autour du monde on tourne autour du monde moi tonton na pas azanani a mordant moi mbala ça peut kitoko fortunate bote na ekape ozomona siko yebisa biso neti ngai nazo reconnaître te que elo mo ba lobby et pas babakouk eza madame Belvite nga na vendre on a sala wana l'espoir ozomona sila ye na awa ngai bofinga nga mukolo na bando tinda bino est-ce que tali biso alobi na batune muto ko répondre sila c'est ka ebike libanga oyo eza yanga parce pourquoi bino ba Teresa bayaga bibo koti makama menopause ozo pe mibali trop ko vanda te abakati de âge bale oh ya akata âge te tali biso te biso to kana menopause parce que menopause madame Belleville bon toi to les canons personne to lobi lelo ababika madame Belleville c'est tout là moi si moko sans valeur total ba dire ya moura de la presse moura na maman na mo akata cop na tchétché maman moura moko vendeur du corps moi na kutu koloba te ozomona kene trikalo kama sola moura madame makasa wela asaki omona etula mama na moko njombo ba ozwe na tchétché moura ko ozwa na aluka ma fond commerce mota pesa mama na bana commerce oya monika itula Belleville sila bala wapi papa sila abala wapi mundibo abato aloba basenga bakanga photo akamande ba PBI sila babalela wapi mamela masanga basomba ba uniforme lobila makute kota maite komo pasuka uniforme basaki pona libala sila mwasa bwaka amiteki partout ateki ya mupende libanda ya coupe ateki ya jupe ateki ya robe mipende ngalula milangi me bazwa sila te muto tula sila tula tina aja komi nango 40 soki c'est nini abi 48 a 8 ntimi na 48 sila ta muto te azate ozomona sila oke tula makasi boy na lisola mon ya menopause kote kana me kangete kangiye ayepesa papa oh boya za papa mundibu wana bo mundibu na mbali ni mundibu wana bakenda so koti na Esther ba héritier ebula bakenda luka mundibu wana fana lingwala ayaka oui ayaka ya mo na lingwala so auti pota zana na lingwala ozomona ya kama bitenga na mobali nete ba asenga kaka nga photo ndokuta na poto boy na bo na kama ndi na mimona na ba réseaux sociaux mais kokende to kende mambu ya nene ya kelokelo oyo andako kebisa ba mida pour madame Belleville mais mida ba sorti na lobi ke madame nene na ipso za hypocrite na fingi Belleville penda mabe otaki ba diga wana mida na eloko finga Belleville mabe te omoni mida lelo ba no sali bongo ya ki tension si Christian Sugar ba no kota poto te a dépenser trop pour la sugar et le okomona ne mito na za bozana biso kana beto akida poto abetanga insulté tranquille sili akomi viena nga poto ya Londres anyo kwa mina ndia France koluka poto mais on a mito mida o changer maloba mida ba nanga la ki ba 23h00 na TV ça ngo li souté parce que Christian Sugar ça yé oh non loba na yote mida to solongo vraiment vérité ba meloman ba olanda biso mida finga Belleville nani en soi boy valeur Belleville azanango mida nango te toke na logique des choses to solongo vrai valeur Belleville azanango mida nango te mida na monopole te liboso Belleville mida zana moi dire te liboso Belleville ozomona ana 3 mots te 4 mots te liboso Belleville akokango te Belleville aza valeur aza icône mida c'est le côté na miso abato ozomona c'est le ba mida bazu ba courage kolobeza pona ba sila omona mida akoma na niveau ya kofinga pape lombe baloba te miso la comme na niveau finga icône mama bomengo sila lobe loko te yo yebisanga loso mida fingi Belleville sila lubani pape lombe kutu
ya mozuma ndinga lobaka o papa elomba za mutu mabe akata bana akata bana nyonso to akata bana nyonso te azalaka nde ya sila biso tu toyebi makambo wana te omome toya kolobela bolingo wana toya kolobela yango te papa elomba aza valeur aza icone omona ata ye mosolo batune papa elomba olekaka nzela awanga nango mabe te nayebi makambo wana te mais tellement zuma moto aye nango na tv yango toloba soki papa elomba aza papa mabe abima na bana seka abima na sila internet bo toloba ni kasi zuma moto alobiyaza mwa mobali badira bongo tanke zuma moto akoloba kasi seke sila abetelaki zuma lisolo yango moni zuma koki kobomba te nde aye nango na tv po tokoloba nini neti nga so nalobi kelo omobo nalobi ke mosusu madame Belleville azalaki mwasi ya supposons ya petit junior na biso ajouer na nini seke madame Belleville abetelaki nga lisolo ke moni junior ana mwana moke wana bokanta joye lusalu te toyeba junior na biso mwana moke ajouer na bela so moni koto junior ana nga nazala mwasi na ye te bona seke Belleville abetelaki nga lisolo siko zuma akoka kobebaka malokuzo te tandis ke eza sila moto abetelaki soki nazalaki mwasi elombe yango moni zuma koki kobomba te aye nango na tv siko mabe na biso eza wapi yebisanga so nga nalobi ndenge zuma alobaki ke papa elombe aza papa mabe mpo abima na sila nga naza mabe place apo ye mosi abetelaki zuma o siko na momo ndenge mbanda sila ye ese nga natindi mbanda sila na ya reconnaître aya korapele bato ke babandaki kobakisa sila epa madilu ye azomata likolo ya podium sila banozwa ye te ye madilu anafutele ndako sila banovanda chez les parents ngam natindi fille wana mimia na yo oloba bongo David Mumbele siko yanga nini na kati wana so nga alobi ke sila na mbanda bo bana owanga na sila ezalaki mwasa madilu to elo vérité mbanda ye wana ye siko yanga nini na kati Utabo chiko changa mana lezi ngate mnabengi mimia na ekoluba ke bazaki bambanda na madilu ngate ye moko ye ngape na ke luka na nga ye te na ye baki ye tongo na yaki te osomona en tout cas miss le robo kanga mbanda sila wala bino nde bokindo mais baloko balobeli ngo balobeli pango ye te ba kolobela ngo te parce que za makamba solo mama pekisi bango bien botika monika ndenga ine miso bonga lobi na bino bo répondre te botika ile kaka bongo so yaki soki boye akoya lisusu pona okia to manga na okende zoya na futele bia ya Kinshasa sasa ye kuta bénéfice na mapoto madula tinde poto mais sila azokemba omona lelo akoma ke poto merci mama c'est mama te merci la zaka na biso awa et bon papa msa akena yata luto pamba zwaka azuite mais muninga zwaka na bashata minene papa za ngolata pesa lokota azoyi ba yebi eloko yemba nje munene bongo bia ngana lingi yo boni yo komi ko pezanga pasana vi tokana kinga tokana ko komi yo sakana papa atali sa biso ka ke mama biso amoko omuna yoka komona nga dialwe papa nzambe nazanga Leticia mwana nanga nazanga bia molonga ni ngai famille mobimba sima nanga pesanga mbote ya loboko ya mobali bia nanga mote baboka yete na yebisi mama na oloba na yo natanga me baboka yete baboka yete mama yeki ba petit moka kota couleur beto kota to kuta na coin bango yeki bato moko mwana tambo wana eza te yo apeti oyebi da place pouze ezalaka oyebi ke na ero nakutana na vie fo nakenda na terrasse wana na pouze mo na kati baseka kala bakuze ezala makasi olobi so toyebi te ozomona tasiko na baage wana deja yaya otombola papa na mokolo boyo oloba nanga ke aza na 48 ans lovunu aza minete bon yo na bina age wana ana na papa na yaye na papa ozomona siko lelo yebisanga aza na 48 ans elongi ya makasi ya sila wana sila na 48 ans kotika bajeko kotike elongi ya sila 48 yaya elongi wana baarchive ezongi ateta kala ata lelongi ya Belleville nde ya mwana 12 ans ata lelongi ya sila babi mpe Belleville azokata baage mpe abale kaka tonjimi Belleville ata baza na 32 ans moto ondimaka mpo elongi eza ya baya mike siko sila ti atya elongi ya 30 mwana nde bato babambe mabanga na elongi wana eza elongi ya ba 40 te eza elongi ya ba 52 ans 53 ans elongi ya sila eza ya kokola te ribiside esali na kingo
Baride kendaka bato na bilongi me beti sila na kingo lokwa Teresia na bite onde baba ta jouer équipe moko to ndeni ba famille moi ko wanga na age ndamba babimisa bango na poisa ba mikolo o Teresia bi yera be vi baza ba poepe ba poepe ba kuna kuna de Sodome Gomorrhe kuna na famille bota Sodome Gomorrhe ya Sodome Gomorrhe za na famille bota oui to accepter Teresia ba benga daddy ba benga nani ba bana benga daddy poane Teresia ba benga daddy oh ya yebe loko te aguta te acha musapi te mabenga dadi ndeni oh sika bo ya na biso tembe pe kimia no benge mami ndeni zongi sima mama yele Teresa to yebe bele ya oloba ngai mami sale kanjela te bongo soirées comment ma pasteur na peso mbote ma pasteur umela ndako place ozali mosala nzambe. En tout cas, Ndambaza, yo maman, nabaki na ngoya na prière pour le loboko, au changa. Azaki na pasile. Oh. Ah bon? Bon na minute yo. Bon azana. Ah yo ngalo ngosape ndeko wana na mi. Abanga ka bombo Yo gabi bana ngali ngami. Yo bombo ko pesa ako pesa nini? Envelope. Yo componateur loko nyonso tu ya papa. La femme qui prend le relève. Soko Teresa bisa biso ke ote yekutu te ta kote na bino bata nini yo biso to ndimi ya biso to accepter yo Teresa ba bengo dadi ba no sani na vina yo ngala fandi bona mo siki toko bo benga dadi na ko yango e ba nindi Teresa mo papa te benga ngai so benga mama benga ta mami na ko comprendre ngata koko na comprendre pour wina na koko na ko comprendre ngo na mona ngo logique o respecter nga ponza mabelenga mokili bimaso ki ape mokumba bakoko ozomona nga danza bapesi nga ma génération nga moko na moni na ndimi siko Teresa yo mona mwasi mama ozapela bakoko me babengo dadi dadi ya mubangi mabe bona compatible pour mubasongo dadi ya mubangi bo na pesi kama na ngale na deje moyo mbote place azali Bianca oui na deje moyo ouais ça pas ma Marie-Hélène comment na pesi mbote bon pesi ka mbote kana mbo kasa pesi mbote ni mission kama di na ngai siko mudala no benge dadi ba otaki Dorcas Bolokoko wa muyiba quartier ayiba mobala bato agena boto na mobala bato wana bon mo Bolokoko elo ni na malonga oloba cercle tata na ya nyungu na afuta te tata la azali leko kanisa bato te ngala tunaki famille papa noko na papa lekine babenga nga na ya ona ba yana yi babenga ya solo bien katika molima papa pe na kimia nga bina kotika papa soki Bolokoko atiki belle vie atika ki est-ce que on mona Bolokoko no ye mission abano ya tanga boti kaka Bolokoko nga siama nga pe na bimi cercle ya papa nyongo Bolokoko kunda papa na bimi na cercle ya bien o nécropole ane o nécropole ko boka ndota papa cercle la si bazwa bakundeka papa na libulu bongo po boya kofuta siko lelo na libulu pe bazo boya bo zonisa kwa papa na ndako po ya se poli Bolokoko ozana na loko te motamu no komuna nje muto abeta siffler ozana so ya santé na ote ya mwana oboboti batata 50 moto zoka ba Mitia Ferré moto zoka Zuma moto zoka muta quartier ta papa fixe zo yebana te zona no soin ya papa ya mobali na yo o ya sumbiso bana yo zo soin na bango te abisi aza abima mbala sango sila bima mobala sango ni batata mikolo obi chance ba papa biso ba franco ba kufa chance ba pepe ndo me bakenda ba papa lutumba si bongo ye ngaka banga si ngaka banga ta muto da ya otikanga na bwale mawa mokili eloba opimela nga succès tala ndenge belle vie akoma konyokola nga motema na yo yaya yo kusama seke chance ba papa na biso nyoka longo ba mitimelaka vent bakela okangama na baona politique mo musique ya sympathique yo kandi soki ba papa biso nyoka longo ba siri basaka vimba ya mamisi vimba tu ata papa nyoka longo ngaka zwa ya ngaka banga ta ya banga nete papa kuta banga te ya boziana oya yaki biloko abato kindobika azwa Emile alias abanga ta bebe senzongo te nano alias tikako tuna ye tuna it
ngai nayebi information ya mère wana ntina suka yango nayebisaka bango basila mana mutu mabenga nga naza mutu mabe soko oye na koya ozomona boloko kayebi bango ne suka eloko moni nga na kokalkile ba boloko te parce que elle pèse pas mais babi kuna pe nani totaki kufia so bongos alobi Belleville azali bongos eloko etungisi za âge bongos eza âge elombe mavandi atali charge ya simba apia sila muto ya bokoma te emso pe kotanga toyebi te emso pa yebi na ete so elombe asu charge mobimba ya groupe simba apia sila bongos omela nini arrêtez de prendre quelque chose de makasi quand tu voulais passer à l'émission tu vas perdre kasi ngo yeko esa ipe kuna kotana batandos balobi bongos olobi on surtout mais elo ndo lobi mabeke Belleville asa mona papa elombe oh Belleville mona nani babi te frère ça Belleville pas maman c'est un problème c'est bon fille a mal répété j'ai bisayo bon vie a mal répété bon quand tu sors lobi que Belleville on n'a pas vie ne biso to fingi queen ou aza maman aza corona biso to yamba ye ozomona toyamba ye mama pe koza aboti mwana akoki kobokola mwana te ozomona ba ofelina pe ezalaka te soki atikaka Belleville ofelina papa moko elombe aleki azwi anani papa oh boni boza mayele te mundele kuta aza koadopte mwana azwi babie nyonso to atikeli mwana eswaka bino esala bino motema kifiamfita nde bomonaka elombe tu ya ye son cœur elle a donné à sa fille Belleville esala bino motema pasi na ici pechanga oh ya ta iksi pechanga mwana maliele amoni mama mabele azangi place au vendre atelemi aki azwi mama ayena mama vandisi ye na matanga azosona bamama na ya kofukama ozomona azosola na bamama na ya kofukama osila amoni bamama na sila bangi poison aye na bakiti na ye au président de la République avandeli papa na biso Fati motema mama Denise Nyakero ba mama na biso bavai na kiti wana basila bi bavanda ba kiti ata ina ba garde corps ngai na préféraki ngai selonga na yebite opinion bato muto ezo opinion na nga mutatelemela ngai to so komenga mabe na commentaire na zongisa ezo opinion na nga na mona ke za ki sortie officielle sila yako la biso mama po etelemela sila telemela ki ezo telemela ba basite ndanda tima boko boye etelemela ni za ba tima mno bude etelemelwana maman c'est mes fleurs Maman c'est mes fleurs. Voilà les acquis sortis officiels. Les gens voient comme je suis venu pour maman Bolo. Puis que maman Bolo a qui moutassi là. Maman Bolo a qui lié maman Bolo les si là. Aux hommes mais si là c'est encore la maman Bolo. Aux hommes au latina yo au latino sengle batbala le rabien tu peux verser dans le colo tu peux dire non ndenge Teresa porte-parole na loganga asake dina musu babi loko jamais mona en sous-zola salango jamais mona marque de la duchesse notre président salango bon salango te fait aka Teresa porte-parole au tina groupe amener sinar mais les autres porte-parole ya sila ozoganga pas sake dina musuni vesta musuni boleki bang baleki nani baleki mama bolo ala na ibembeto ndeni po muto ya kosa la fière beva yaki na été ici péché ngalati makasi abwa kama zu bénédiction mama bena mabomengo sila maudite mais balobi ba soit critiquer ici péché ngabi ataki filet moko mais ça filet non pas le filet ça filet pour na kosa na manzaka moi erreur ekoto bola filet ça logique oh et ça logique bon mutali boso mission ko dans ce spectacle na podium pantole pasuki bon yem dati filet to boy kala na lipeka oh ok péché ngane l'autre maleki si là on a 3 niveaux si là c'est là-bas teka sitas pour va passer un bon que ce mandat qu'on a pour mundibu mutape c'est bon kanyo dato yebi vérité moi boa vida moi boa vida ça ni boa vida à côté boulevard tongo moi boa vida yo mona moi boa vida te tika to fanda ya papa vida na bayaka nango e mamba lokuta boa vida o abotama na poto oui après ça mo butu fleur ko boya ngote yo mona Comment va le barabon mon ya les ondes oraleta passé ne revient plus bébé nanga naye bakesi kozali ozobanzanga lokuta luvunu ok tonjima pesa papa
papa Mobutu fleur ton dimi to boité parce que papa biso ba no PC fleur à l'époque ton dimi to accepter to zui à no PC papa na biso Mobutu fleur mais piayo asuka ka ya tikanga na bole mawa tala siko ligne yebisanga belva kota boulevard basenga bevanda teka bakwanga olobi bien bevi na âge à 12 ans déjà azolefisa bapoisson basoso moi déjà moto azalaki na vision nzambe alobi na kopambolo na motoki na yo belvi déjà azalaki déjà na avenir ayebaki ke un jour na kozwa un jour nzambe akopambola nga osomona parce que bana âge à 12 ans déjà azodefisaka déjà babiloko bapoisson basoso na mboka na bakwanga azaleka na kini mo pepe abotama na kini abotama mboka mutu abotama mboka eza mida belvite omida abotama mboka mida Miss Lola aloba newati mida abotama na mboka mwana mboka salite mwindu boy na boy bakolo pousser lo mabe aya koloba Miss Lolo ba Miss Lolo pa bike aza vraiment kate ofinga dina na masa kitoko ya mwinda ngola buaka mabuka bibesi ba dina na bavandaka na matadi soko wapi bon ne dina na awanga na bana te osomona ata botama matadi mais elle est très jolie à matadi là moi j'étais là-bas à matadi à 2008 dina na misa matadi yo sa semblate yo kosa te na ba Christelle Bolongo amana na pesi mbote mama konzi osomona tika ko ba Miss Lolo ba bat ba ko loba na ba mida wana mida mwana mboka yekuta la mwana matadi te bana ba kasa ngula be bandelia maboto mo mayanje sika balamba ma kwanga tulula na makasa pesa pota libumu wana otaki ya la émission ya mayo belvite mtatinda oza lokolo moko jo osuwa kizengi belvite ya mayo ok ça va ya mayo to accepter oyebi kokoma oyebi makambo nyonso olingaka belvite oyina belvi wito njimi ya mayo longola biso jouer biso classique moi simate papa ya mayo bazola groupe nini bazwe de la SBO balexibloke asa artiste comédien ya globela mams a jouer kuna batie yeka ne faza na bango po biso na bela to talima jouer le comment kizengi biso na bela na jouer kizengi azala raté aida kutu na bela wana belvi a jouer sake classique bosko mayonnaise na bela kizengi eza fa keka kuna bakoza peka aida bakola kizengi ama kizengi basangisi bakoka batie dio non chez nous là-bas il n'y a pas de kizengi. Comme il voulait rester kizengi, bon. Allez là-bas, oui, Sibi, pas chez nous. Hein. Quand on a une carrière, on a une bimisa boy, on a zongi sa boy, on a côté sa boy, porte-parole. Au fin, on a géré comme un excitant. Il y a vraiment kalamakasi. Au bout, ça n'est que les candidats, il y a modéro. Au bout, ça n'est que aux arabes côté papa la biso à ma tête, au lemba au nani. Au nana, bout, n'est comme une moutama sebe. Ba mayonnaise ba perdre amona ngape na yolo yo mwana na kanela ka ya ma soko kosana ko kitaki bato bangi ba sepela ngana choma lipeka na okima numba ya na makasi ni kama na ngayo yebi aba mbali mkuru bo mofinga mwa mwasi ekipedula mtesala bino bongo ko gérer ngote to ndenge nini ponga na mwa mwasi so na komi ya mobe ko tila ba mbali minoko mingi na pe na lesbienne po ya mobe na mona ka onje na ospenda boye onje na osala boye de la zone sa bonne na benga yo manje ko ma yo petrol ba bengo dadi ba benga dadi pambo ka ba Teresa o ma ka muto jo yo petrol ki ba na ona desh na mno de kabo so kosa na zo mulani yo na deja saini na deja ngala inde ba na deja wala kamali na ngate kamali so ka bika to so ta ka dadi yo mbamo kombane lekani te wana kamadi nanga kamana nga mapingai ba mo sko lokwa ba ya mayo silama bijou la reine naza ko avertir yo bijou babaki bolingo zaka pour le meilleur et pour le pire bijou la reine meilleure ne zaki ndenge paperi kazaki na musala ya kangisaka mama Monique atikeli nini ayo kangisati ngana zo zele maya bijou la reine zela na zo yebisa ye nga siko bijou la reine ya ko kangisa nga
Oh, bijou la reine azoka ta sonite mutu ko kenja banda ya kiti coupé. Moi ça libala mobimba likola nzalo kena ko luka ba tirbo ba sunu masanga libanda. Bijou la reine silama tangu yozo ya mokili zo mona. Tangu yozo ya ko meka yo lobi ke yoza muta succès, yoza ba lobeli to lobela. Yo comme ça pour ça succès. Oh, bijou la reine silama ba biso bijou la reine ayebi ko tanga te. Bijou la reine ebi ko komate, bijou la reine asala voice. Bijou oyeba ke nazaka na voice na ndenge trika epela pona nana kangisa e moi sa vidéo la kangisa oyeba ke nana na voice wana. Sika. Bijou la reine muta trika epela bakanga e. Bona benga biso ke kinwa ni business abaki bloka ba réside bande ekoti kintie kwa nani bijou la reine te. Non na benga sila makolo soso libumuko odo bijou la reine te. Sila baka olimbisa yo. Alimbise mebo. Abako alimbisete si la salle à salagade abi benga poulailler et pour la TV tu me demandes pardon je te pardonne pas aboya non ya bisu makama bijou la vanité ya zali bifuka mafukama o bijou la gana muta charisme moi non kuto sami salite afinga ya ndenge nyoso babola bijou la reine ateka bijou la reine ba plani atondenga ateka bijou la reine ndenga pesa bijou la reine ba mbongo ndenga pesa bijou la reine mibali yo yebi ndesa masala bijou la reine mais likoya $20 bazonga nso na bijou la reine bebe susu bebe ni te basali yo so bebe ni susu bijou la reine mo buzoba na mo kote ka babe mo sila moya moi wakende ko tonga atongi pela na dadi sa mama mabe ayebi makamba dadi mingi pesa mwana opesi na jimbote te na pesi mboto kama na ngana dadi moyo na pesi mboto makopine kama na ngato sona na TikTok abungela belvi na kanisa ka ennemi ala ndinga TikTok asenga pardon biyo kama na ngato ko beba na tele sekenga bikesinga na avant na limbi so kesinga no leader na pardon Thomas Sansuka miso ko pesa ba dédicace no pa banani. En tout cas, na pesi ba mbote na ngai na dongole sanzamba Versace. Merci à toi de lesa maman la Leslie na ya Niki lesa mi fille lesa motema ya papi ya Majus lesa ya Richard lesa ya Dodo lesa Irene Kialuta motema Richard. Merci à toi Nadi Kialuta, José Kialuta, Karen Zanga Patricia Banco Bibi Chumuso Mba décoration. Le roi célèbre Christian Ngoma, ya Pichu du Foie na Mignon Noble, mauvais propre Tito da Costa, Jean-Paul Kapinga, Mireille Madimba, Mireille Makaya, Motema Papa, Jérémy, Papa Jean-Claude Ataliano, donc Batutu Badingara Biso, Biso Peto Dingara Bino, mauvais propre, bienvenue Dimina, Motema Batuli à la maman, Papa Rit et Shana et Janas. En tout cas, wana vraiment baleki na ngai mama na ngala mama na lingaka bino mingi famille mobimba bana poto et merci na ndeko na biso kombo kimi ngai vraiment Renate Balafu Lorette yango wana donc ba bivo chéri muna ngolo toujours on est ensemble vraiment et merci mais toya na dossier bijou to kolandelo Naka na robanga mama meno makala ya bijou za makasi na mama makala amema nani sa mikuta sabola ya kote na papier rika amema na makala wapi bona makala bijou la kana za ba dossier batote bon moto o ya fina abe belva mayele tete e bolo ba français te bijou la kana mayele ebe kurumani. Merci à cette biso na GM télévision et chaîne Mona Suka famille bota bien kanzanga donc vous partagez ce émission, vous likez et vous commentez bien et vous savez vraiment bien bisous bye ne bien surtout battu à la bisous.